Mbote bonjour na beli bato bosuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to chano Océan du Congo na chaîne de libération et pas auto akaba Congo mali et pas auto panzaka to sasaka et pas auto bela kamoto papa le monoto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ekolo Congo et pas auto analysaka et pas auto mobilisaka et pas auto sensibilisaka et pas auto conscientisaka et pas auto salaka éveil patriotique et pas auto analysaka ensemble et pas auto ngolaka peuple congolais la bonema et pas auto chaka li tono na nzete poete to benga yango malamu et pas auto salaka musala ya Jean-Baptiste et pas auto rabongo basinzi pour ko betaka mbela na memonso makolika na République démocratique du Congo bomoni ete sengeli to telema bandeko to la tamola to moitumba et pas oyo tout élément fermé fidèle au Kolabako qui a pour le cause c'est quoi République démocratique du Congo et pas automokundo la cam maloba encore la besoin élaborer roi la besoin bécher fouiller ne laisser les places que la mer repasse et la monte religieuse et comme la bonne manana na kunya do na États-Unis d'Amérique et comme la nga mokunzi na Angleterre et comme la bonne les grands professeurs Achille Mave na mono na Emery Mave pele botela ya mobimba Ezue comme la bongo équipé pour la terre les États-Unis d'Amérique ezue kende bongo na Angola et pa bande ko la biso ba ko benga biso ezue et kende bongo na Italie bisika o penza ba fongoli na ko benga pe kokoma ba message ezue et comme la bongo papa Michael na France appelle maman Célestine ezue et comme la bongo Big Daniel Ngenda petit frère Zola Gita Mutunga Gila Roche ezue comme la bonne mère de Brino et comme la bongo la Chabienne pe kane konto kila mebo kila lokondo et femme pekato chine talota ketumba ezue comme la maman la Jolie Suisse ezue comme la maman Samuel la mabongo toujours papa Alfred na maman Clarisse la patrouille la mort nous vaincrons ezue et comme la bongo non number one aussi de la presse Jika mais ezue comme la maman moto mojali moto mozima mite mama jawa salam alaikum ba mizima nga ezue comme la bakongo mani bisika banso na ville province ya Kinshasa pe na ba province bandeko ba ko benga biso pona mai o maneka ki lelo to ko kai ko la mpongite ba mama missionnaire na plus fondé malgré santé mais to lo ba qui était tout les métaux mais quand on côté la likambo ya République démocratique du Congo to banda bon comme le belabelo utakala kala to banda ko motel sabilo makambo lelo bomoni bisika ekomi bomoni bisika makambo oyo etombwa mi pe bomoni yango lengeza koleka bande ko langa ezali su malamu te ezali lisusu malamu te bande ko langa maloba ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo tango bako tuna ye pona déboulonnement lokola bimisela ki biso makambo akitoko loba ye ko déboulonner la bande bilonio so bolandi yango pe ba video ebimi to motelisi yango mona mboka loba ki système o ezali malamu te ya soki motalobi likamboka ngili na yebisaka bino lobi misapi mitano nzambala ki mayele atie o moko ezongela biso mine liboso tango kwa kize moninga na oyo moko yeba eske ngaso kuna yele sikana na kusala ngene lelo pasi mozali lelo epesi pasi na mopanzi sango Jérôme oyo batubi mbeli ya mabe poete ayaki ka kusala musala maman benga kibongo na Suisse maman que Dieu vous bénisse vraiment maman la jolie nzamba lekala ko pambola bino mwana mère de Bruno bato baiki ba lady balobi maman Sea bonio et puis ngai pasi komona ndeko na ngai Adrien Malenda que je sali a SID akati sala lumbango po ebite biloko ala maman Sea akate ayalobi maman Sea zali abimito ya mbani bi que Dieu soit loué alobi likambo yo bolingo ezalaka ya solo po etalobi da kuoyo na makambo masalamaki maman Sea wa biso azukute nzambali malamu na kopesa bokono na yo kotala ete nzamba akobatela ngai po yebike soki maman Sea abimi akei na lombango boyo kozala pe mwa pasi yango tango mosusu tokomisaka nzambe na ba circonstances nyonso ndenge alobi po yende azali nzambe ayebi po soki ezalaki bokono te betango moso maman Sea lelo azali te po baningaka bakangana na babrino mimbenga andeke bakendele kotombola mongongo pe la moni video moko ekoleka ndeko la bisa lobi bato batombola mongongo pepe baboya bandeko na ngai tango bosalaka ba message wala est-ce que botelaka bato bana Kinshasa ndele baonyoko la bango bino bola mikile papaya boko tinda bato bazala Kinshasa ndele baboya siko bandeko bazala Kinshasa basenga bilo soutien bopesa kate bomoni babrino mimbenga ndele bakangami na boloko
ikola kotombola mongongo na likambo ko boya francophonie bazwi soutien ya batote moi kama moko ya ndambo ebonanaki balobi bon to tia maboko lokwa to mesala bobi maboko no nganga bana na bavai na bonoko tamusu lelo nde na kotambola ya bato nde bakoyo kozala libanda bande kolangai tango boko sala ba message botombola mongongo boboya botindaka banani botindaka banani po ete lisungi bosungaka te bavideo ya lolenge wana epala ngai kokoma te soko ekomika na zape yango pamba te toali bona bolingo te tokoloba makasi me tokolenga te tosala likambo ntango bandeko bakosenga balobi bosunga bomoi lokwa misolo eza ya bango boni baoyo babetami lelo na bamarshe boni baoyo basouffrir lelo na bamarshe mpo na nini biso tozali tokomona monyoko tokobetela bino mbela ntongo midi poko ke bino bandeko boza libanda ya solo oyo mpe bokosala tokoloba longonya na bino pamba te bokokende mpe na babisikana bokokoma mingongo na bino ekoyokana kasi bosalaka efort ya kosalaka collecte ya kotinda yango awa po ete awa nde bisika mibeko ezali awa nde bisika institution evandi bino boli na mikilo ya loi po bakanga o batuba yo mbeli soda koyi kosala yango te mais awa bomoni infiltration ya bamobondo bomoni infiltration ya bato nyonso tozolo baconflit ekeyaka bomoni bamachete ndenge etembole epai ya bapolisier kabuya l'homme puissant ntango na koloba bola azolinga oyo listre image eza na nsima mokongo na ngai gloire asala effort bato batalaka image eza liboso atangala monana te me bobele image ya marche ya criminalité ya assassinat oyo euti kosalama mokolo maposo boleki oyo lelo bato bakosouffrir ntango batie oyo mokonzi zala malamu ntango batie oyo mokonzi zala malamu tosa peuple na yo linga peuple na yo salisa peuple na yo ntango za mokonzi zala malamu nzambe azali il y a un temps pour chaque chose nzambe azali bandeko na nga ntango za mokonzi sala pe malamu eloloko ya bokonzi eleka te mama jawa assalamu alaikum na bamizilima na ngai botikaka mpe kosala likambo oyo ya mabe bomoni mabe bokokoka koloba mabe te lokwa makambo Peter Kazadi alobi papa na ngai mwana oyo nani alelaki ye te mwana oyo mpo na nini bino bozolinga kokosala makambo ya lokuta kaka mpo bozali bakonzi kaka mpo bokosala yango na motema ya lolenge nini eske ye mokonzi akoki koreflechir lokwa Peter Kazadi akosala lokwa kosala defile na bato akoloba lokola kosala defile na bato yo ali mokonzi batio esika wana papa mpo oyoka mawa lobi nzambe ya Kongo akosambisa tout un chacun redi amisi bisika ozali napesi yo mbote alobi manda ya leta mpe esilaka na nsima liwa na nga naboyi bana na nga banyokwa bayoka sonye na likambo papa asalaka yeyeye mawa na nga eleki un jour baconflit oyo bozotikela bana na bakoko koma bolingi te bato baloba likambo mwana oyo kabuya l'homme puissant video na banzi video ya mwana oyo elandani na Sharon liboso akolela kobanga pamoni wana miso wana mopanzi sango ya République démocratique du Congo oyo bakobeta oyo bachubi eloko wana ezalaka mabeba balonete wana ndeko akolela mama bengi na Suisse bamoseya babangi balobote oseya nzamba protégeaki santé elle malamu te ezalaki faso ya nzambe kobomba ngayo alobi bela bimisa mbongo na l'hôpital kasi na batela yo na pire oyo kokaye koya pona ali na fosa na yo nzambe ali na lolenge mingi yasalaka makambo pasi mingi docteur Ngola
ekolomile ki mwa mieke bokomona na te papa Henri na banjaka pe na Canada ba papa na ngai ba mamelo pe bunga pona lokaka ta bino équipe pour la tête kala ka yemo ko les États-Unis ko la mana na kunya do ngai to ko tambo ya beboye vraiment bande ko ngai to soutenir Congo nazio qui passe ya komona comment ba préméditer ma bé. Donc marche les 13 ans baboya ki yango. Il y a eu le jour de les deux pêches. Kaboya ko tshela nga ba mo moke. Baza ko rappeler Martin Fayulu Madidi, le président, l'homme du peuple, qui a gagné sa lacrymogène au Azwaka. Mais pourquoi Kabila? Mais c'est grave. Ngala yoki yango passe. Na yoki yango mabe. Na tchaki la bande vidéo yango. Na ebité Kabuya so bokozo langa morceau na ka bande kwa idupesi. Eza ba baladeur na bango to meeting la bango bazaki nango. Mais partout ba bande ko rappeler Martin Fayulu Madidi. O me ka o tshilanga. Tomoni bayeli biso ba mongo na ba polo. Poto kene makambu ya marche ya lelo. Tozi mongo, tozana ngo. Tosimbi yango, tozina ba polo. Mais marche wana tokokende yango. Parce que tozomona ke tozala sima ya président Fati. Mokolo moko te totika komona président moko te banda kalu ke salama oya ko bongisa kalu. Yango biso tolobi boye ba jeune nyonso akaluka tozali sima na yo papa Fati tolingi te na kati ya kaluka oyo tozambuye lisusu tozala sima na yo papa kobanga te wabane babiloko oyo tozotumbango na misu na bino. Merci. Et puis Kabuya anticipé comment ba humilier président. Na ebitenga mon président Vimbe. Donc, beaucoup heureusement que Batou Bazaki président. Anticiper Moïse Katumbi, président Martin Fayulu Madidi. Comment Bazako Tindi Kabango, comment Bazako Sala, et puis Bakenda qui plus loin que Beta Massas na Moutoka, Moïse Katumbi. Parce que là, il vit très bien. Donc, Moïse Katumbi, ce que bateau, puis Bazalaki, et vérité, Bazaki la distraction. Batou Babenga la code. Quelle infiltration? Ou écoute qui la carte à la police. Ce qui est dans mboka ya malamu faut pas interpeller ba konza la police. Parce que un policier nga na yebi atambola na ngondo. Et puis na yebi na likambo etali marche. Oyo bato ba sengi pe bilemo au gouvernement ba tosi. Ba tue le vent. Mais bilemo au gouvernement au lieu bozana bango za marche pacifique. Au lieu de tambola la bango pour protéger bango ba pesa likanisi la bango ba koma yango tina suka mais bino bozui makasi ya kosala bango oyo bokokai kosala. Est-ce que c'est normal na mboka oyo za la démocratie na mboka oyo tozali na régime ya information ce qui est amboka malamba ko interpeller Nobila ba ko interpeller général Kassongo ba ko interpeller ministre intérieur ba ko interpeller ministre de défense ba ya ba exposer ba expliquer infiltration salam dans la police n'est-ce pas ba mobondo bango te ba koti n'est-ce pas ville province à Kinshasa ba monite que ça insécurité n'est-ce pas makambo ezo salama ba gouvernement na biso yebi yango parce que to ko interpeller Pemboso aloba ki na biso ete ba député ya est bino bo sala makambo ba chef coutumier ba akize ba député plusieurs fois mais siko na ko mona lo lenge ya makambo oyo bande ko nga na tikeli bilo bilele bazo chandeli di ba ki ko étouffer président Martin Fayulu Madidi ndenge ko lacrymogène wala pe ba kanela ki ezui moko ya moto azaki na pembeni bomona lolenge basalaki président Moïse Katumbi soki batule bazaki président ba beti code moko na brigade
brigade yango ya wapi toyebi te baye kocoince ye heureusement bato ne bazalaki prudent balongoli ye wana batata ya bato nayebi te lelo soki banzoto na bango za malamu fo bamona bamédecin na bango kaka mpona balobi baloba mpona Congo eloko nini oyo ebangisi pouvoir en place mpona kodéploye basoldat bongo le basoldat oyo namoni lelo batinda bango na est ya république démocratique du Congo basoldat oyo namonaki samedi bandeko nanga badote bango bateni ya sika basoldat na biso bazalaka bateni ya sika te basoldat na biso batambolaka na nzela na basokoto epola mpona kointimide bamama batekaka na kwa mais samedi badotaki bateni ya sika na bafabo na bapolisia na bana misusu mpe balataki bateni oyo toyebi te soki eza armée milice toyebi te na république démocratique du Congo. Mes frères et sœurs congolais, si Martin Fayulu m'a dit de maire aujourd'hui, ça sera perte monnaie pour la république démocratique du Congo. Peu importe ma divergence la mission, mais il est constant pour nous libérer Mboka malgré Azo Salaba Makam. Perte pe ba Moïse Katumbi, le lieu qu'on a nango pe qui est côté, malgré les étrangers, donc on n'a pas étranger à Koufate, pour ceux qui ont la société pas aider Congo. Matata mpono so pas Koufé le là-bas, l'olenge wana, qu'on a nango pe qui est côté, peu importe des dossiers la kati Mboka la biso, mais et qu'on a la qui est côté, réfléchissons comme battre. On a personnellement na sepelaka nanga na bloc wana tendeke président eli asangani na bango mais lokola de basi basangani bible elobi moto oyo akei to tika yake mais na kosepelaka ta mokolo moko te ba maltraiter président Martin Fayulu m'a dit de lolongo wana moni na kosepela na yango teti mokolo akufa parce que aza kobundela mboka mais eloko salinga pasi ya komona bato mosusu bazwi likambo lokola baza ba adversaire ndeko moko azobenga nga mpona koyebisa nga lobi oseya omoni bato na bio bavanti basalaka bayokani na basoldat mpo ete basoldat nayebise kaka ndeko na nga boza na niveau ya motema mabe boye o mboka nini eza na motema mabe ya boye akontinue kide to bamosi na lobunga bi non boza motema mabe boza mitema mabe kabuya banda ba image ti ndenge mona mosa na longola ki bilamba kaka poisa la sentiment ba macheto ba policier batambo nango kaka po basa la sentiment na tiki no bilili oyo loba ibongo na kozonga pona kozongisa kabuya a volontaire. Hey! Ai! Boakai, ai, peteke. Au nom de Jésus. Sylvain. Au nom de Jésus. On a ça là. Bande konangai. Bilili nyoso wana. Na lolenge mwana wana bako sala ye bako benda ye bako sala ye bakangi police moko no eza lokuta. Bazalaki bayike bako benda mwana wana ya moke. Mwana wana soki aza na mibu ebele kozala zomi ya mibale abandi kaka 8 9 10 quelque chose comme ça autaki kelasi oyo eza kolakisa biso ete bato babimaki mokolo ya poso bazalaki milice moko oyo bato babomba mpona kopromouvoir pouvoir na bango en place bato babimaki samedi parce que totambola mpe bamarche toyebi basoda na biso
mais oyo bino mo bomoni siko boko yebisa nga conflit teke yake aussi la reconnait la montée religieuse na analyser kaka pona ko yebisa na président Eli Martin Fayulu Madidi président Moïse Katumbi ma tata Mponyo Delice Sanga botika dans ba marche botika ba marche parce que ezali ko endommager peuple bosanga na liboki la bino boluka mayele mosusu nini oyo ekoki kozala malamu conclusion na ngai parce que lokola bino na bloc la bino eza kopesa bobanki alors tala ndenge peuple a subir peuple oyo aliaka te peuple oyo ali na pasi peuple oyo nayebi te naloba nini mpo boyebi réalité alors boluka formule mosusu oyo bokoki kosala mpo ete biso banso tozwa kimia na ngambo ya gouvernement nasengi na bino kaka bamilisi oyo to mpe basoldat oyo bobimisaki oyo bodotaki bateni oyo bopesaki bamachete bopesaki bango banzete bopesaki bango baimbwa po ete babima bango bakende na mbangu bisika oyo Kagame akoboma bapeple congolais bisika oyo bato mabe bakoti bakende nanu kosilisa po ete tomoni bato ya makasi balie bakotambola baimbwa la bamachete bakokata bakobete seke bakoki bakende kobunde tumba botika kosala aventure oyo bokosala ya bino moko bocreye eloko na bino po ete boterrorize Kinshasa to Congo parce que lelo nde nakoconfirme Kagame akoboma te eyali bacongolais bakambi ye ekolo Congo basali milice mpona kobomaka peuple congolais na makambo esalamaki samedi conclusion na ngai mais boyebaka mokili ya Congo azali celui qui tue par le paix périra par l'épée na bandila awande na sukisi nzambe abatela biso banso soki tolongi ekolo wa biso tokosunga peuple conscient tokosunga baoyo bakobundela ekolo ya solo ndeko te nakomi pour Martin Fayulu Madidi te naza pour bloc te po bino bokomaka bikomela bolandaka biso malamu te est-ce que yo atake moto sepelaki na makambo esalamaki mokolo ma poste soki Moïse Katumbi babomaki wana soki babomaki Fayulu to matata Mponyo to moto moko esengo no ngenge kozani bona bato banso bazoki o bazui ba blessé grave yo salisi bato boni to salaka ba analyse ya solo ezali chaîne libération etombolaka mongongo lango pona koloba nayoki malamu na lolenge na moni président Mozito son excellence honoraire alobi sengeli justice salama cela veut dire yepe asepeli te na lolenge o police esali musala nango na bafabo alobi esengeli justice salama pona batoyo babimisi makila ya bakongomani pona batoyo basali bakongomani mabe tolobaka likambo ya lia bosolo ye azali na kati ya bloc d'opposition te atelemi na esika na ye moko akotambola mpe mpona kosunga Kongo lolenga kosala mosala mais amoni likambo na miso na ye atake moboti atake mokambe ye ekolo Kongo amoni yango malamu te alobi esengeli justice esalama mpona mabe oyo fabo na polisi esali ebongo boni olingi tokondane te ndeko nanga bino bolinga kokoselaka bato makambo lobi okuna kaka bino bolobaki na lembo nga Félix Tshisekedi lobi okuna kaka bino bato bolobi Fayulu afutaka nga mbongo kaka bino nso bobongwani sikoyo bolingaka nini mpona ekolo ya biloko ngo bozali banani juste bolingi nini eloko ni bolingi mpona Kongo mpo bino bokosenza ntango nyonso bwali bajabu likambo ya mabe tokoloba mabe likambo ya malamu tokoloba malamu mabe oyo polisi na biso asali moto moko akoki kosepela nango te po ete tata mokonzi mo ekolo asepela na likambo wana te alobi ayaki kodeblone systeme ya koboma ya kosala biloko bapolisi basali cela veut dire akopinir bato nyonso wana oyo batali makambo lingomba mpe bakonja biloko basali makambo eyaki nde baboma bakonzi wana mais lokola nzambe abateli bango tala
tala ndenge mbekeleki pepe mpe na suka na yango napesi toli na balider wana ya bloc de l'opposition te batika kosala marche po ete niveau oyo Congo ekomeli na insécurité ya makasi boye oyo tomoni ete ezali provoqué par bakongomani eyali nango baétranger ya bato te eyali nde moto na moto asali mwa milisi na ye mpona koboma nde bacongolais mpo mission na bango ezali bakaba mboka bateka mboka sikoyo baza koboma biso na lolenge na bango esengeli bango batika kosala bamarshe baluka lolenge mosusu bakobundisa mabe ezali wapi ndoki ya Congo ezali kaka motema mabe oloba Félix Wazemba merci na kabula l'homme plus son échange par l'équipe Kekali merci na Gloire Ngoma misapi électrique Papi Dieu directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi pareil l'émission la mission prompt rétablissement la maman d'Angola na banzi tokutana na mikolo misali ko ya bani